Tokosala eloko ya mémorise na ya munene sur le bon Dieu en tout cas bokozala. Musicien tout confondu, bazala qui on a pour les lande qu'on a biso, en tout cas paix à son âme. Nazo se rappeler na mungongo ne ya kitoko mais ekei. Donc etikali et akei to kundi mais pa œuvre na etikali. C'est que lingolo baba na o ya mike bano toboti na bakoko balanda mo exemple ya bakulutu wana basali musala kitoko. Donc avenir il y a musique il y a l'obéza bango. Bas en a conscience, va travailler très bien. Now ya basi. Va travailler très bien parce que lobby biso to zalara souté. Ba lo bana ngaba bi Mbilia Belle. Nzambe tanga sala rabatu asalaka biloko mibale ko kanate. Nzamba kelanga ndinga kelanga. Apesanga mungongo wana apesanga ba biloko na nango. Oh, biloko na nango. Babilo ni zala. Oh na nango boy ezali. Ndeka nzamba selanga bongo. Babilo lilo. Oh, acoustique. Bon. Basali pe ba mususu azana eta ya koko. Mais to salele na ndenga kita ya koko. Bon, comme l'être na zona moi mubange moko na zuya bongo ebele. Yasika. Yasika. Oh, franchement, to ko nzela moko. Oh. Moi pas qui dernièrement une émission avec Doza libre comme sous dem bange sa koti. Ah ça koti je mo moté me lingi azana chance. Ponga liba moté me comme blendage ya mabe. Oh. Moté m'appelé lingi. Ah. Eso. Donc na libre sauter. Maman. Occupé déjà. Oh soué ça au pelisa mokili. Tozalaka copine la bomana. Lena nzote komi kosenga repo. Vinanga ya copinage. Sanabaye ya kakobaranga. Ouais, témoignage gozanga te surtout pour la générale des FAO. Azalaki vraiment azalaki bien non seulement pour la mais pour la communauté congolaise nyoso na Kenya. Nga moko personnellement comme na Kenya ayambanga pe bien. To vanda na eto passer un moment moko vraiment comme si azalaki musicien te quoi. Donc azalaki vraiment azalaki bien. Récemment pe na Kin to kutana kina. Et c'est moi ali ka ndenge communauté nyoso ya Nairobi et puis bandeko bazana Congo. Honorer, donc honorer Bisognos ensemble. Poser sa gerbe de fleurs, mais nous devons signaler la présence de la délégation de Congolais vivant en Afrique de l'Est. Cette délégation est venue particulièrement du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie, et elle est conduite par Monsieur Peter Mamba et Jules Nsana. Jules Nsana, qui fut également un grand producteur de Defa Matumona, un producteur scénique bien sûr, parce qu'il a invité à maintes reprises Defa Matumona en tournée en Afrique de l'Est, avant que ce dernier ne décide de s'installer à Nairobi, au Kenya. Donc, voilà. Et là, donc, je crois que c'est Jules Nsana. Mais ça, c'est la délégation donc, des Congolais vivant en Afrique de l'Est, Kenya, qui va déposer sa gerbe de fleurs. Un instant. Il y a solo Wivin Diaka. Mokili Mobimba, Tozana Matanga, Tozana Kinshasa, Maman Mbilia Belle, Azana Matanga, Aouti Kokunda, Ndeko Yaye de Fao. Awa tozali ensemble na délégation ya Kenya. Oyo ba futi ba billet, ba oyo ba sala ke de fois avant de plus de 20 ans. Na Lubumbashi. Moko na moko ba futi ba billet na ba tiki ba occupation na bango. Ba ye pour na ko rendre ba hommage, bo moni ba image nane bazala ki na kati, nane ba tiki ba fleurs et puis tout na bango tina cimetière. Ndeto ko pema sikoyo. Dans la résidence, il y a le grand producteur Jules Nsana, l'incontournable. Après avoir Okunda, Okondo Mouwei, la reine a des bars en Kia, Maman Mbilia Belle, mon papa Tshisekedi, à l'obité, pour ça qu'il n'a pas si. À Kataki, voyage nion sur la production de Koufa Kinano, pour nous rendre les fois hommage. Maman Ndimi Nzala, il y a 2 semaines, 3 semaines, à zone ici dans bon bateau pour la défense. Si on a le bien côté, mon tombeau sur le bangoté. Nous avons la vérité dans le barreau les sango. Maman Olembi, Banda Tongo l'été,
oza na pasi mais soko lobi te Congo emona maman lobi te charge ya Congo yo na voix féminine eza yo nga mona o confirmer na boye ezala ke okufi comme à titre posthume te oza vivante boye poto lobaka yango maman Mbili ya Belle oza ko peser na musique ya mboka na biso uti ko kunda ya yo ndeko de fao moi le loba maman. En tout cas eloko liboso na opesa mokonzi ya mboka merci mingi parce que ce qui a ndimi tomoni premier ministre aye ko rendre hommage na ndeko na biso tomoni maman ministre na biso maman Catherine ayaki ministre de la culture tomoni pe na excellence gouverneur de la ville ayaki en tout cas soutien na bango ndeye basali na sepeli makasi bakundeli biso ndeko bien et puis staff na biso à Kenya ko bazolanda proda et puis na staff ya Katanga ya Lubumbashi azawa na nani akoloba liloba ye moko artiste nyonso tout bandeko na biso ya artiste bazaki sur place en tout cas na Sokoda na Yemiko na artiste nyonso tout comédien musicien tout confondu bazalaki na pona ko lelandeko na biso en tout cas pe à son âme na se rappeler na mongongo ne ya kitoko mais ekei donc etikali et akei to kundi mais pa œuvre na etikali c'est que lingolo baba na o ya mike bano toboti na bakoko balanda mo exemple ya bakulutu wana basali musala kitoko donc avenir ya musique ya lobe eza bango baza na conscience ba travailler très bien na o ya basi ba travailler très bien parce que lobby biso to kozalaka souté bango nde bakozwa élève ya bendele ya Congo vraiment na pesi bino so merci na soutien na bosali Maman Mbili ya Belle yo linga polémique te yango na moni zo former bana pona relève na no kufite comme da former bato pour remplacer yo voya Mbili ya Belle est irremplaçable en tout cas la reine de Barranquilla kombo wana la reine de Barranquilla eza bako bima ya bien te po basi baloba nanga babi Mbili ya Belle nzambe tango asalaka bato asalaka biloko mibale ko kanate nzamba kelanga ndinga kelanga apesanga mongongo wana apesanga ba biloko na nango biloko na nango ba biloko ni na nango boy ezali ndinga nzamba selanga bongo ba biloko lilo acoustique bon basali pe ba mususu azana eta ya koko mais to salela na ndinga kita ya koko bon saki to na ko former bana basi et te baye baka exactement le quoi Mbili ya Belle te bako tient en valeur au banango déjà parce que ba fille au bazana mingo bitoko baza ebelé na répéter à chaque fois dans le baka bazo zanga discipline na patience baza pressé mingi pressé l'équipe bango oria linga musala alinginde bayaya moi si fois à la propre moi si ba salaire za salité te bon moi si fois à la propre so na copain moko bon pour ami balé misato mini yango kasaka musala et ça musala bazo comprendre te ba bio maman Mbili ya Belle le baka bo kwa sala kala non ngara banda discipline na 22 ans na bane on a ki mo bangete non ba banda discipline ça jeune comme ça au komeli nango ozo kende ozo sala musala no ozo ko se discipliner ozo ko se conserver siko na communauté comme l'être na zana moi mo bangé mo na zuya bongo ebele yasika Yo ba ki dernièrement émission de libre comme sous dem bangé sa koti sa koti na muri moteme lingi aza na chance ponga liba moteme comme blendage ya mabe moteme appelé lingi so donc na libre tout maman occupé déjà soué ça au pays samokile na ça libre soute wana zo biso solo le moment bangano on a pas bi kombote na ko ebise kombote po sinon ta web sa staff na Kenya mon bangango zio nga boye moda milité Melisse ya 100 kayeba ke uti kuna mais bon faire tina ma cotisation pour la matanga tina ma cotisation oui c'est kendaki donc c'est que ça pena mutango ya Taranga mutakala bona sina mone belé na mona ba chef de l'état mona ba ministre na mona ba homme d'affaires na mone belé c'est na sina mone belé mato ese komele koma mobange miso se mone belé o wana atindo mona kokiti pour atali ndenge na ye façon na ye système ba o ngala lingaka yangwana donc simbi matoko mina suka zuwa te kanda te ape mobane ba tuki oh te
Yo deuxième du bureau PPT. Nga siko na profiter parce que sur ya mobile bato tara âge na bitumba sus elongi na batela ngo pendant année belé ya ko suka susute ana mobile bato te ba mabokanga mitembo va na bino toreki bo linganga ndenga na linganga bino ana mobile mutu te aza libre comme l'air mais rozo nga lokola pour sa bébé osaka c'est pété parce que d'abord dans un mois discipline déjà ndenge nazana liaka nanga fufu te na liaka kwanga te na liaka loso te na liaka makemba te bière pour melaka na liaka te na melaka alcool te na liaka biloko ya pamba na liaka pétard te donc sport na saka sport 1 heure tous les jours moi 1 heure yango loke to saka normal yango de salanga bien lelo nde nazwaki temps pena te na ba obsèque ezolinga temps kuna na matanga moyena ke sport ezate mais en tout cas na pesini na presse congolaise nyonso merci ndenge boye ko assister na matanga ndeko na biso ezesengo makasi namoni yango na lobaka Congo démocratique batika bazalaka égoïste te sali lera zala bo moyi boye lera ngoyo bayeba valeur nanga so na sina ke mutu so asa ke ya ko jouer na bomengo te Karena de Barankia our staff ya ba producteur staff ba homme d'affaires Batambongo donc mutampia kaza hôtel la ngeng oh les staff jikala nza na pointe les grands pétroliers voilà mais ba koti des pèses sous il était tout comment na jikala nza ba koti des pèses viva IDPS viva viva IDPS viva viva Fachibe béton Mambi Label. Moni makambozo lukoyo okosisa ngo. C'est tout ça toi adhérer. Batombo okosiba on a IDPS. Ba patron pour ko mateke o. Zigane nzao ayeko loka poste. Ala mbongo na ye. Ana pétrolier. Nga pe babi mama ayo kochi adhérer na IDPS. Poko masuki gouverneur zo ngabiti. Na adhérer na IDPS. Les gens pour soutenir ba vision chef de l'État. Bon. Pourquoi adhérer na parti politique qui nous allons gouverner et aux alliés beaucoup mestre mais aux ko soutenir mukonzi ya mboka. Bon. Yangwana. Na okoma na ba loyembe la biloka. Oui. Mais na si na komi occupé. Maman ba staff batambongo bazalia na ebité. Ça bango liloba bango ba loba. Ava ba loba. Namoni yo soko vandi boye. C'est que les copains salamaka. Awa vandi boye. C'est que le zo kende Kenya, le bikuno ngo kende susu via Lubumbashi. Oui, ça c'est vrai. Oh. Mais pour la Kenya, bonjour, pour la Kenya tu annulé qui va concert hein? Oui. Il y a Tanzanie mais à Kenya parce que na matanga. Et ça te muninga nanga to yembaka na ye, akei na ke yembaka. Bon année, vous mettez que jamais. Au moins ni mutambongo musu ya ye. Staff ka Kenya pour les wala, pour les wanga. Ah. Ouais. Pour les wanga. Au moins ni staff ka Kenya. Oh. Ba monyo so bazoya ba Holanda product. Ngape na finali na staff ango. Oh. Donc baleki nanga. Kota ba mona te ba tambongo ba leki nanga. Donc Kenya kala mingi te via Lubumbashi. Si. Kenya kala mito moni koko tozana yana koko lokombe. Na benga ke mombembe. Bon. Donc yewana tout sur la makambo ya Lubumbashi, Zambie tout ça OK. Merci maman Bilabel. Alors peso merci mingi. Na CP. Na CP ni pesa. Na CP makasi na CP la makasi. Mais faut tout développer. Ngana CP gande balobi. Ngana CP gande ngosi mobali mfasika. Na zala mwa mutu atabino mabi na pesa ki condition obi papa. A olinga ngana nga mutakala. Koyela ngate na to biso ba bisu ni konso te. Bon. Yo na mwa chambre no ngapi na chambre nanga. Oh. Pekas. Ya si ya masolo. Ah, bongo ngo ndide bongo. La chambre nanga tango ça makamu no ya concentrer ma prière pour lukaba oyo to vivre kape naza concentrer ça la nzembo kitoko bat ba sepera ngo et ya te ba bizula ne solo ka ba jeune couple te biso ba couple ya bibangi ya ba to kala bon on a cadre il y a ko rendre hommage na defao mongongo ya Biliabel et la musara même baseko ba kufa c'est vrai hein tozana batambongo bazalia wa moi kapela kaka nyonso eza pona omoni na minute batu ba osepela to kundi de fa mais mongongo ya Biliabel eza ko dit
pour mon ngono ya pamba et comme ça 2 productions 3 productions ya solo nganinga mabete oh nze bonaza oyo tozalaka kopine na bomwana lelo nzote komi kosenga repo vinanga ya kopinage sana bayaka kobalanga pamolingi babona bokino ajinanga ezali nzibona yango tellement kala na boseli mo parole mosusu comment tu as la matin dans la vie tu dois dire à bien journaliste parmi les grandes dames d'Afrique peut-être ba conseil de la Brazzaville et journaliste on a yambayo famille loba pour bande ko Brazzaville ni de vie kabia en tout cas il devait la possible c'est pas possible oh vraiment on dit que là Brazzaville là la présenter la condoléance la famille de Belgique qui a Ludovic et puis la famille ba journaliste ni c'est pour waza toza elongo je suis bino toza na passe de thème oh c'est pas si la kunda qui oh esengeli equipo ya awa bato bakoya kuna bakoya mais biso de loin en tout cas représenter ba compétence comment tout courage toza elongo Congo baza ko bicha za mboka moko vraiment Coco Lokombe le grand producteur oye vraiment coller la defao moi le Camaroloba moi lingala après moi Swahili pour bato ba bandi kwa katanga bayo kapena ke ozali ayone ya tipo mumso komaka ba Coco nyonyo komaka ba Coco Lokombe mais yo véritable yo yi. Bon, merci pour la parole. Les apaches na koloba boye des fois azan mutu moko omoniti na ye fallait kana ya pour to salima comme belé donc des fois on zo mona wana bana ya liboso kai ya via de machito kota Zambie les abiso ba ojo biso ba oyo na kai mechete mamoko so azona ndanga zo mona nga yebi na pesi kutembote donc des fois ya nazo mona ye mutu moko boye soki ndeni meta otali ndanga lati ndanga za propre aza ngane azaki mutu moko azaki fierté soko ko approcher boye beaucoup mille ko se ka ko se ki sabino tout ça donc ba témoin des belé to kena ye Zambie to zongi ane kususa ye ko ya lisusu to keti Tanzanie tia koti ba Kenya wana biso ba oyo to sala makambo tu wana ko matina ba Kenya wana to azaki mutu moko et yo sala passe on a baki des fois on a des fois kufi l'habiter il faut qu'on aille en tout cas pour représenter le machine ngafunaya et on m'a appelé comique ça sawa comique ça sawa bah bien appelé très bien na yemoko poda les grands producteurs yambinga kitoko na pas mère na yemoko yebikaka donc makambuto za beaucoup na ye na za l'aise donc on dit mentir carré donc carré donc l'animateur merci à l'ambelio donc danger danger merci à l'ambelio danger na beti biloko na ebisio terrible donc on a l'aise mais pas si kaka toyé toujours obligé toyé na matanga une fois dès le jour il y a enterrement toyé na assister yango tango to sisi pour dans l'habiter en tout cas to ko na boité toya to continuer ko lande ko na biso pananga na sana ba délégation bande ko ba uti Kenya to sangana ensemble to fanda to melamuke comme ça to panzana moi le bana Swahili bato to katanga bon siko na zona po moko muninga na le merci na bani moi mingi mais mina ka bataki sasa ba yaka trop siko Swahili ya moi pas si mais na lo ba quand même na lo ba quand même do banduko yangu el Lubumbashi mi kondeko yandi yenu Coco Lokombe mi ko pa mu Kinshasa on assisté na obseki ya ndiko yetu Gérard de Fao mina ikala ta 2-3 jours comme ça mitarudi tutaona pa Lubumbashi. Merci beaucoup et bye. La série continue. Tous en Peter Mamba ou Azali chargé à communication au ministre de la Défense et pour dans ce Goloba en direct de Kenya. Mon amour capitaine nous comme ça. Na obande balu. Bon na oyo bandeko baoti koloba awa nous avons vu le développement de Bamboka Obiso Fandaka à partir de l'idée communautaire, c'est-à-dire l'air baza ensemble, Obiso together we can build.
surtout ensemble, avec même idéologie, Toko Tonga Mboka. Et surtout, la meilleure des choses, nous avons un président qui a cette vision, et dans cette vision de being together and building this country, nous pouvons aller très loin avec l'apport de ce que nous avons amené comme idée, comme initiative pour permettre à ce que ces pays ekende liboso, mboka na biso ekende liboso. Parce que ndenge ba prédécesseur nanga balobi, surtout notre aîné Jigal Nzao vient de le souligner, ceux qui sont ensemble focus on one idea, we can build this country and make it a best place where to live. Because we have a best country, a very nice country. Donc, when we are talking about Congolese in East Africa, they can even believe you, they are taking you like a god. So people can even worship you because you are Congolese. C'est seulement quand nous arrivons au Congo que nous ne rendons pas compte que nous sommes Congolais. Un Congolais, quand tu vas à Bangkok, tu arrives à Hong Kong, tu arrives n'importe où, même en Afrique du Sud, un Congolais, c'est quelqu'un qu'on respecte. Mais lorsque nous nous retrouvons dans notre pays avec ce que nous voyons, parce que nous sommes divisés, on ne sait pas vraiment valoriser ce que nous sommes. Oda, Otoko Nasuka, et peut-être au moment de la fin, nous avons remercié nos balangi, Baoti Musika, nous Congolais diaspora, nous avons balingaka le chouchou de la diaspora, Jinsana, de ceux qui s'en aillent. Merci. En tout cas, nous avons remercié Mingi Jigal Nzao. Nous avons remercié Paul Wanga. Nous avons remercié Emile Amisi, avocat Nangai, Miso Pau Pawazawana. Nous avons remercié Peter Wamba. Nous avons remercié moi Nangai, José Kabe Aliwana. Donc, il y a à Londres, à Kiti, Nairobi, à Mbangu. Nous avons remercié Kouloutourami Amisi. Nous avons remercié Cyprien Chapwe, nous avons remercié Johnny Lopez, nous avons remercié Jojo Mandiki. En tout cas, nous avons remercié la délégation Nyonso, Ucho Komo, Nyonso, Yekakamba, Mbango, Yagocha Flero, Monaki Wanapo, Kuluta Vandi Mingi, Namboka Nabiso. En tout cas, les Amokano Nzambe, Nzamba Pesaki Nzamba Zui. Na sepeli pe na ndenge na moni na dernière minute ya organisation ya place Horizon Massamba ndenge sali yango vraiment na remercier président de la République Fachi Beton, na remercier premier ministre, na remercier pe na ministre culture, donc vraiment en tout cas na couvre na biso Chantini, en tout cas Nzamba Pambola bino Bosan Eric Mandala, na remercier pe Eric Mandala. Donc, Baronio sont en tout cas à remercier Bango. Na remercier Gilles Machwa, na remercier Général Chibango. Donc, on colla pas Molabino, na bossani pété moi Miradiabo. Donc, on colla pas Molabino, to sala et loko ya mémorise na ya munene sur le bon devé, en tout cas au Bokozala. To sala on a Kenya, on a ce qu'on a ba Kenyens, ba Tanzaniens, bango nyonso. Donc, aux au courant na on nyonso sala. Moi le loba et puis moi témoigner sur les alliés pour la succès na pour la télévision. Ouais, témoignage que surtout pour la générale des FAO. Azalaki vient mon azalaki bien non seulement pour la mais pour la communauté congolaise nyoso na Kenya. Ngamo personnellement comme na Kenya ayambanga peu bien. To vanda na eto passer un moment moko vraiment comme si azalaki musicien quoi. Donc azalaki vient mon azalaki bien récemment pe na Kinto kutana kina. Et c'est une communauté nyonso ya Nairobi et puis bandeko baza na Congo ba honorer donc honorer biso nyonso ensemble na sepeli ya trop pour maramener sur l'équipe bien ndenge sengela keleka donc mingi ya kolobeza te témoignage neza bien atanga na témoigner te ba nyonso ba témoigner bien pour en général azalaki mutu moko azalaki naître azana ba problème te na bato. Merci beaucoup mon mboka tika to sukisa émission nabino kopesa. Merci na monde entier besoin qui libako otala biso pe Kinshasa en direct à Kinshasa botala ki biso na morgue kolonga morgue place des artistes kolonga place des artistes toyé na musée national bomoni ndenge communauté nyonso na délégation ya Kenya
Kenya, Afrique du Sud, Lubumbashi, ndenge bayaki kotika chef de fleur na bango tokena bango tina cimetière bomoni siko ndenge tozongaki awa ndenge bauti koloba nyonso leki na kimia nyonso topesi bino merci beaucoup JT Manzungu l'ambassadeur en Afrique du Sud. Merci beaucoup Papita à Las Vegas, sans oublier Junior Tunga Napao Tunga pe vous avez là ensemble Nabandeko Oyo tozali na Kinshasa vous avez vraiment ébélé partout dans le monde Oyo Boleli Général Def Defao soki nzamba zongi lobité vous biso na ba programme mususu le temps que Proda apema azoba inspiration mususu net resongi la monde ya production mususu avec impact na idéologie. Merci na Jinsana, merci l'équipe technique Christian Botei, Christian Mbungu Bilmoke, Whisky Wushi ya bino nyonyo so na pesi bino mbote en tout cas tout na bino mbalasima ezakoya. S'il vous plaît, abonnez-vous.